commis pembeni ya kufa. Il se trouve pour lui un ange intercesseur. Ce soir, je suis venu me présenter devant vous comme un ange intercesseur. Aujourd'hui. Today. Miracle nde domaine na yo. Utato sosola kobange sila ye. Koboti sabi komba domaine na yo Yesu. Bien-aimés dans les Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Père, le prophète, messager Emmanuel Dodi. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci Nabandeko Tozolanda. Je suis le pasteur Bienvenue Messalin. Le pasteur charismatique Pentecostal Universal Church here in UK. En français, Tobingi Yango EUPC. Donc, EUPC, Nabatobana Nabiso, Ngoloba, Église Universelle Pentecôtiste Charismatique, Babingi Bisoba Franchi. Alors, notre église met Toza na avenue de la Révolution numéro 817, quartier résidentiel Nalimete, et Sika, église mère Ezali. Alors, nous sommes une église où nous célébrons la fête, nous célébrons les fêtes. Alors, nous avons une fête où nous avons les 20 fêtes des acclamations. Vous allez recevoir quelque chose au Bozoluka. Nous avons belé au Batubasala, Baye Barate, bien-aimé Bokende, adresse des 817 avenue de la Révolution, quartier résidentiel, non loin de Kin Marché. Alors, bon, là, nos messages au Yobo, nous avons parce que nous avons un mot très important dans le bas. See after this video. Thank you. Yaka le vin. Obama, Yaka le vin. Nous sommes des affranchis de l'Église universelle pentecôtiste charismatique, le fondement prophétique pour le relèvement de l'Église qui célèbre et croit au fait de l'Éternel, selon Lévitique 23, 1-4, avec le prophète messager Emmanuel Dodi. La condition de séjour, Tozoya naturel. Un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Psaume 32, 2. Nous vous invitons à venir célébrer la fête des expiations, un grand jour du pardon. Zamba Zamawa, il va t'accorder le pardon maintenant là. Venons demander pardon pour nos péchés, les péchés de nos parents, le péché de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Arindarance enfin, dirais-je, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et t'as effacé la peine de mon péché. Ce lundi 20 octobre 2025, de 12h juste à 19h juste, sur l'avenue de la Révolution 817, 6e rue résidentielle, commune de Limete. Référence, Kin Marché et la Direction Générale des Impôts. Welcome back. Moulandi publicité, lui-même le prophète est en train de parler. Boya lundi pour la fête des expiations. Boya lundi, vous allez recevoir quelque chose au Bolukaka. Donc boya naturel. Donc surtout basé. Ni make-up, ni boya naturel. Dans ce monde na loba vraiment donc il y a des pénales dans la bête lango c'était parce que c'est en actualité.
moni lelo na Kinshasa makambo zoli ke belé il faut na loba nkapo mona lingo leka ko loba mingi te parce que ba makambo singa na bimisa mona te mais il faut na lobelo ko yo bulanda nanu photo yo donc image yo et ça là nga plaisir lorsque je parle de cet homme noka bien noka elengi ça là nga elengi bongo nako loba after this video can you put that please. Balobike a sauvé Congo yewa ngate bolandi nzembo ke le Congo sera sauvé bon moni lo moko na wala sala bino after video oyo bon mona bino moko yangwana te na ebite na che photo yo bobo mona azana charisme un homme charismatique dans la zone d'Ima I believe sera zungi te makamutu na Congo yebonga. Et je crois que nous avons bon de la malobo nazoloba et comme ça. Na comme on a collé Yesu. Amen. Welcome back Bulandi na lobi ke tan na chaka makamuna na ka bien na ka plaisir parce que na loba mambele Bulanda message aussi ko lekana conclave ni no basali na Nairobi wana. Bo na loba ngo donc tango na ozonga. See you after this video. Thank you. 003 du conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo, proposant la désignation d'un président de la plateforme de forces politiques et sociales en République démocratique du Congo. Le conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo. Vu la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, vu la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique en République démocratique du Congo, lance un appel solennel au président honoraire de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour assurer les leaderships de la plateforme Mouvement Sauvons la République démocratique du Congo, en sigle Sauvons la RDC, et la mise en œuvre de l'agenda ainsi convenu à sa bonne fin jusqu'à la libération complète de la République démocratique du Congo du joug de la dictature. Fait à Nairobi le 15 octobre 2025, les participants au conclave. Welcome Bulandi message na bike makambo esala nga plaisir na posa ko vivre Congo parce que na âge de comme senga moko il faut yo ko loba makambo eza vrai makambo zo sala lengi makambo zo sala plaisir parce que ça makambo soso moni ke za ezokenda côté élection ngo sala quand to yo ki ngote mais makambo zo sala nga plaisir bon moni on a désigné le président Kabila président de la République du Congo na conclave wana ngate na kendagite batu bakendaki kuna et puis d'ailleurs place au bazana na Goma ba liwa na Goma eza occupé donc gouvernement ya Kinshasa bazana doit te ba au dirigeant te mais dozaka na Congo donc ngolo ba que il y a un chef suprême azali azalaka donc omoni lelo ndenge zala ngwana moni bato bakendaki kuna Frank Diongo donc andimi président Kabila est président naïe, Andimi. Et puis Andimi c'est lui qui va délivrer le Congo, à livrer, à bigisa Congo, à sauver Congo. Voilà. Ndeba yimbi wana. Frank Diong Andimi yango. Aventurier mususo nani yo Mvemba. Yé pas Andimi yango. Mais na teka ba koma batona mususo. Donc ngolo ba opposition mobimba. Président na bango Eza Joseph Kabila oyo akoya ko libérer Congo. Donc cela veut dire bango bazan a besoin que no Kabila azonga a diriger Congo. A diriger Congo parce que ba moni déjà biso moto moni de défense ezali un mot que zo bonga ka te malgré na le but que ngana za la contre ba présenter. Na le but que no fâché a échoué te. Na le but que no fâché a faux président te. Aza président de la République azo sala musa normal mais zo simbate parce que Congo eza loko la fleuve Congo. Fleuve ndenge za nanga to baki ba mungwa ndenge nini tango chaka loboko bo mona minute mingwa ngo yokana te donc azu sala mais le point mané que on est dans un moment oyo toza na besoin ba tuerie lisusu te na mboka
ezalaka que non pour la paix batu bakufi ba innocent bakufi alesema bovandi bosololi bosali ba partage à pouvoir ba tuana nyonso tuana lelo ba entouré président Kabila mingi bana ba ventrier ba ebele na pesika nga nazokena na Franck Diongo c'était un ventrier asko kanga na pembonga ba kache a ventrier ayebi akangsanga ba photo na ba kache ba liambongo na muyibi na bango bananyo yo wazaka ministre nani lisanga bunganga ya sport ba ventrier ba lianga mongo na lobi mususu mvemba muyibi mususu ye wana ba chaki na gouvernement awa na nini ayiba ba millions ayiba mais pendant qu'il volait babana ko finga président Kabila lorsqu'il était au pouvoir ba finga yi ba Franck Diongo ba finga yi Franck Diongo aloba même que le malheur ya Congo eza président Kabila aloba yango mais lelo azuko appuyer à la président de la République Congo yango moni ba ministre mo balabi ke Congo ni gouvernement na biso politique à Congo za loka wenge et panzana raison ngali bablo mabongo yango na nina loba étant que serviteur de l'Éternel homme de Dieu fils du prophète Emmanuel Dodi na loba boye omoni mboka ana ngate ngwanda loba Félix aroya ofungola bino misu ayepe afungoli batu misu ba détourner mais continuer batu wana bazo ba salaire moko ndenge na donc nazo yebate bazo yiba mais le problème est aussi que bato bazo kumisa président de la République au hasard en place sikoyo bazo kumisa pourquoi parce que baza ko se retrouver bano ba journaliste yo bon ba communicateur ba lekana ba kumisa ye po bazo se retrouver ba mikolo batata mikolo ba futela ngo batike ba yaka ba poto ba futelo donc ndengo zano wana osali rien obimisi ni un fois ba bimisi lo bana ko bimisi lo passeport ba bimisi lo passeport ba tilo visa ba futeli yo transport OK poto donc na hébergement na oni aussi ba PCO donc osali rien obimisi lo wa bébé mukolo ozapela mwasi na bana ozobimisi lo wa bébé mbongo boy donc ba bandi ko bimisi lo passeport ba futeli yo ticket OK donc bango bazana ba comment profiter ningwana tamba sa ba makamwa ba kena ba voyage ba poto ba kango elengi donc yango ba lingi président longwate constitution na biso sengi demande après demande kende to boyete muso sala ki 18 ans mais na minute oyo tous on a besoin de changement parce que ba kufi trop président Félix a déjà fait son temps et zo simbate sikoyo mboka déjà côté moko boye ba kangi yango tous on a pouvoir te bozo ko kanga une jeune fille on ayaki na munduki ya fake na robanki wana na bozuko no kanga bo humilier ye yango monde ko mbozo beba botike ni mutakala ya mwana masi bochonga ba réseaux sociaux ça c'est la malédiction zo bo même na mboka alors na ko sepa na gouvernement na ndenge nini lorsque vous êtes en train d'humilier des femmes non boko sala ngote yango fo bokende allez yango moni babiloko wana nyoso tout et senga ke il faut esi là tala dazaki na ba combattant moko on parlait bango tout baza d'accord faut président kende pourquoi parce que na Londres wa ba combattant Londres ba se retrouver na bango te bana kande ya ko sakana te donc bana besoin ko que président Félix Azalawana mais le premier c'est ko nini yo mutolingo zonga président Kabila kangi déjà na ba Paris ba nini wana ba kangi batu ba lobela ya na Londres wa salama solo à Londres azwa ba combattant à Londres awa bako chayo poa po bango balobi ke bachaka président Félix poa pas comme président ba se retrouver te et ça ba meka bangwana ata zana Félix asa ko se retrouver ta question na kina luka ti yo mona ba jemoka ba pese poste albachelo poisson kufi et ça ba vanti donc il faut que ça va combattre pe à Londres aba bundi pour président Félix comme président ba bundi ba mususu ba kufa ba mususu matona utaki na hôpital awa souci asali soki combien de mois alobi na ngabi passer na nina kufa oya kotala ngati ngabi ngata na yoki ozaki na hôpital déjà nata na yoki yango obimi déjà na yo talon ndeni mo to sole ana kanda makasi do président fakende donc siko président oya ko ya il faut les capes na Londres awa zano ba combattant wana ba musaleza na ngwebele bazawa ngana aliawa na kolo bateke na combattant mais na mutabitumba donc ce qui to soyi na biso normal na ozulo bango to kovanda boko solo la bien kitoko bo pesa batu wana te o bazala na binu wana miyibi ba jamais katanda ventiller ba tumo bo ba ko sima mbongo te o pesa mbongo ba ko ngolenga sa bo pesa bango te baza témoignage na ba boyebi ba bebisa ba télé 50 c'est le ba journaliste belé ba koma ko finga président en place à cause na bango na tanga bino Fabien Kisonika yaka na Kisasa un bon journaliste yaka na kin azo linga bongi asolo la na Jean-Marie pa banako
kolobela bien ya président de la République Kabila Erwana Jamara kima ya kosa ye pesa ekanda azongi na Belgique abandi kofinga bazala ndengwana yango zomona na minute oyo lisolo zake okangi France yaka pe kanga Londres on va te supporter parce que ozana mutu charisme ozana mutu osolanga bien ozana na kanda mutu te ba fangi dionga na ba finga yo na ba vandi na yoti bango tozomona na ba oba yakite na zotangela bino ba mona na kitu na ba Martin Fayulu bango tout président na bango za président Kabila bango tout bana bango d'accord mais babo okende pona soni ba mususu ba Moïse bango tout bana sima donc na lobi que opposition tout sans exception bazana sima président Kabila akozonga mais il faut que solo lango calme bato bazana gouvernement ya Félix Lelo ba petit na yo wana président moi je suis un bon conseiller. Je continuerai toujours à donner du conseil et pourtant ce président continue donc ils écoutent bien. Il faut ça légaliser ce koyo. Donc ba petit na yo wana ba petit na yo ya pire, petit na yo, il faut baser la peine à gouvernement no côté si bango, ba za la peine à gouvernement ba ça la bamsa na bango normal. Si vous posez la besoin bambo se batika la boza on problème mais le problème est ça qu'il faut boyer bango mutu aza la clé à rebongisa Congo siko c'est le président Félix. Boza na doit refinga raité parce que nazolo balabino secret moko. Oh, naza na ba source selon les informations na yebi mutu akozala président à Congo. Oh, président Félix Mutaro choisi. Azala parmi eux bazala les 4 na pas président bazaka 1 plus 4. Ye wana. C'est quoi azo ye batena pesa ye tona que no pesa mutu musu parce que na 1 plus 4 azala civilité azala il faut azala soda rebelle yende mutu akoko silisa Congo asisa ba guerre wana nyoso tout. Donc, tu es réussi là. Si le président Félix Arolobaka a combo na masole sele. Donc, il faut bien surtout prier, Nzamba Sungaye, à que la décision à Zalara Langoli Bosso. Parce que le président a pouvoir. Il nous a bien dit, le président Kabila, il mérite un honneur. Parce qu'à mon avis, il nous a bien dit qu'il va travailler en collaboration. C'était son idée. Mais à cause, il y a incompétent, malhonnête, miyibi, politicien, petit journaliste, mukebai. D'abord, pas propre intérêt na bango. Oh non, président Kabila et président Félix Katani Nwana Katani pour nini bazama il était. Il faut pas président Bayo Kanaka. Donc tant que président Kabila zozonga na poste na na président na Félix Barozala Boyokani. Donc condamnation à mort wane rolonga nango. Allez, yépe ba rolandela été on ne finira jamais on ne finira pas les passés. Allez makamno c'est ça normal ba retravailler en bon terme. Président Félix bataille des PSP kokota na gouvernement ozata zomona bajama katana ama kama be na ibi mena bwana ngo bisa ba secret ata bajama kabundu wana bango tu ba ozala bataille des PSP bazana kati mais il faut ndenge bayokanaka masolango sala mapona pe ezonga normal ezonga ngoma kama ba poste tenga na lia est ngana na besoin poste makamo c'est ça non moi je suis seulement un conseiller na besoin ya paix na besoin ba tuba kufate na je ne flatte personne parce que na flatte raté. Nasenga mutumbongo te nzamba salanga mobali ya solo na botama molongi et je serai plus que vainqueur partout je marcherai dans zaka la tête no lake on mutumo ta ko put nga down jamais et puis d'ailleurs makamona loba wa na l'Angleterre ezaka ngam na loba mutu musute soko lobi yango yo meki lemsu ba ko buma yo ba combattant na biso ba sakana te na yebisi bino nazo ba sakana te ba ko bomu ba ko se ba disable songa na loba ba yebike naza mutu na bango naza pe moko na bango mais na pasteur na wo ba na mido parce que makambo zo sala moke donc il faut tangu nazo ba boye moni makambo il fallait président Félix Salango na sona ba conseil na il fallait dictature kota makokite pour ça monter mamawa akoki na été bino ba fa ndiro bozonga na pouvoir sur président zongi pour mettre ba chabina ba poste mais bako kanga bino oyibi bakangiyo mbala liboso bakangio deuxième fois balimbisio troisième fois condamné à mort babano kangabino ba Jacques Mbemba na luka bozaka ba miyibi boka zateke so bozongi makamba miyibi na mutambe soit mutambe kozonga babano kangabino babano condamné bino à mort ki muyibi wane fait sila et ko sila voilà pourquoi nazolo basiko ke non il faut bosolo là totika makambo ke non batu bakufa alesema bosololi bosali ba partage de gâteau non muzitu ye wana azwa mama na lumbe na kati ya Bruxelles. Et ça là est bobangi à continuer à pouvoir le monde azo bongisa abato e baniko kita puka yebi que sera meki buzo badon tout ba ko bomaye
Donc de la même manière dans zolo ba ke bino ba fois ndongo boki makana ba Angleterre na ba Belgique na Londres te ndo yo na Londres ambongo za nous normal te boya te ozomona. Donc il faut babiloko wana président tangazo zonga azo travailler en collaboration avec le président Félix baba no mona na président Félix ba kutani baba no mona na président Félix ba osala makam normal toza na besoin te ya journaliste moko au communicateur moko aller à la télévision alors ba mabe ya président en côte ce qu'on meki on t'arrête. Première fois, batikio, deuxième fois, on t'arrête encore, batunyo lingini so za na besoin que non baba no futepe au koti obandi ko kumisa loka ba pero liwa wana. Ba finga président Kabila lelo ba kumisa po ba futa bango. Eza mabete, ba bibi kapinga la même manière, ba kumisa po ba futa bango. Ba banda pe ko futa yo, o banda pe ko loba malamu ya président tanga zo zonga parce que toza na besoin o na bike na ozana kata conseil parmi les conseillers du chef de l'État. Donc et ozala bongo on va vous arrêter babato ba TikTok o nin o lobby kaka mabe ya mukonzi ba koluka yo makamba ko beta te ba kangio na justice ba limbisi yo deuxième fois yo pokoti comme za moi ba sele na bina mike o lobambola mu ya mukonzi ya mboka kaka ndenge za na ris Kongo esengi ndenge wana esengi ndenge wana ndena lobike tana oloba masolo yo do na nina loba ngoka rapide parce que ndena lobike bango tout ba population dans la population na goma wana bango normal bango baza bango ba population ba besoin kimia ba opposant tout président na bango le président Kabila ndenge ba décider na conclave c'est lui qui viendra libérer le Congo à Rozonga. Donc tout que na kimia masolo solo lama président Félix Zalaka mais tu as la clé ya kopesa bonheur na kati na mboka na osalita na yo nzamba pambola yo continuer kana motema malamu ozalango continuer kaka parce que oza muta malamu tu avais trouvé une armée structurée oyo nengo lobaki ekozonga nango normal zongisa bokonzi place e utaki toke nango bongo toke nango ndenge wana parce que na Congo président congolais ate apa kamne na babina 1+4 wana moko ba kopesa ndenge soki président zo décider donc on a prié il n'est pas wanate pour ceux qui parlent mususu donc les abatumbe continuer ba kufa ya wana zo so la à chaque fois nazo yebisaka bande quoi chaque fois. Donc Félix ça l'erreur wanate après c'est pas wana mususu parce que bitumbe na goma que continuer batu ba kufa parce que lui azana collé parce que Congo et osenga foka militaire azwango na ba so wana bana mususu bana na biso to vandi balobi la même chose babi que non il faut un militaire. Donc militaire wana kaka ndebo yokanaka eza malamu koyoka na mutu déception za makambo na nzambe te ko décevoir mutu ezalaka bien te zala mutu oza quand même papa la bana o diriger mboka oyo et puis o continuer ko d'ailleurs écoute ezala bien sango ya zongi bozonga na sa momote ke pe ozala parce que wana ko kate parce que to lobi ke opposition ozala te yé pas ozonga na pouvoir parce que il avait dit ceci tanga zaka na 1+4 loba nini botika biso ba Congolais to diriger mboka na biso. Il parlait de eux. Bango nyosu Yemoko Jean-Pierre Mbemba a dirigé, président Kabila a dirigé, Zaindi Goma na mususu na bossa na kasoro de so nani akufa papango. Donc bango tout ba Congolais ba diriger mboka. Donc cela veut dire donc yo eza kolanda mutute nga na zoloba nao étant que conseiller spirituel du chef na zoloba pesa mukonzi place ozwa ki yango to yo kana to sola to sa ba Congolais makamutu et le kamalamu. Alors on a comme que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Nzambe apambola bino a protégé bidon. Amen.